Chers abonnés, chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis encore là de retour, toujours dans le cadre de cette émission Congo News. Aujourd'hui pour vous, je veux recevoir encore une artiste comédienne, c'est une grande, hein, en tout cas parmi les grandes, c'est une grande en tout cas. Elle est déjà là avec moi, je m'avance déjà pour dire bonjour à maman Naomi Matendi. Bonjour maman. Bonjour Samata. Boni maman Naomi. Nangola Nzambe, ça va. Nangola Nzambe, ça va. Voilà, avec elle, on va devoir parler de ce qui concerne le groupe Muyombe Gauche et de ce qui concerne maman Naomi. Donc, naye moko na ndenge naye toko solo la. Maman Naomi azanani, maman Naomi auta wapi. Pour découvrir ensemble na biso. Maman Naomi, nakobanda na question na ngai liboso. Okoko yebisa ba internaute na biso batu nyonso bazolanda yo na mokili mobima parce que eza cool immédiat hein, chaîne monene au YouTube ya madame Françoise Vita o azolanda biso depuis États-Unis d'Amérique hein okoko betela biso mo lisola parcours na maman Naomi abimela wapi to monaka maman Naomi mbala moko na théâtre Muyombe Gauche mais outa vraiment wapi. Merci beaucoup maman Samata. Ngai na banda kaka na Muyombe Gauche. Alors et comment na tamoko boye espace ezala asuste siko tango espace ezalaki te mais déjà si totournaki déjà babiloko na biso ezala nango mbonge defe mbonge apesi ayebisinga Naomi tokende pa bipe toye kokende pa Mahabi Pendu bon tosalaki kaka 3 épisodes pour ne pas Mahabi Pendu et puis ekomaki na temps moko boye nga na lobi na fona zonge pa papa mbonge mutakeli akenda azongaki liboso kuna pe papa bengi ngai boyebisa Naomi azonga bon nazongaki kuna pa papa. Donc na bandela ika na Muyombe Gauche. Non, au bandela pas Muyombe Gauche et puis après au Longwaki. OK pas Mahabi Pendu. Non. To Longwaki te. Ba filmaka biso déjà ba image ezalaki mais ezalaki tozalaki na espace te. Donc tozalaki na chaîne moko te to banda kolekisa biloko wana esalaki ata ba 8 mois. To vanda kati mbongi alobi ko vanda boye moyen te tam super to sala na biso société. Ye mutali boso akendaka après ko zwanga to ko kende pa Mahabi Pendu. Bon, et pas Mahabi Pendu, on met la carte 3 mois seulement et to longwa na biso to zonge pas papa. Donc et pas Muyombe Gauche na longwa kate na longwende siko. Oh là là, à longwende siko. En tout cas, on va arriver là. Mais maman Naomi, elo nini motiva kyo au sala théâtre. O utaki kakandaku, mutaye ko zwayo, o talaki na tevo sepelaki na mutu. Motivation na yo ezaki nini? Merci beaucoup pour la question na yo. Ngai tangu nga na zokola bazo balobaki ke parents nanga quoi bana lobaki nga na bana seksa bango bana bomona muke siko tangu famille nanga ba ko mona nga na télévision na sala théâtre banoko nanga balobi ekoki kaka pona ye donc nazala ke pana ngai et pana biso na ba parents nanga ezaka mko musu Muyombe Gauche azole azaki abana ko mena masaka na club na biso amona enga asolstaki ngai na club nini na club et pas na biso na boîte lelo to benga boîte alors tango solistaki ngai nga na banda ko sala théâtre na banda jouer Marie na théâtre ya Jésus mais qui reste là na ya tango ngai ayeko yebisanga ke mama ko sala pe bokolo nanga lobi non oko sala yo sala déjà na l'église oko sala na esa problème te ndé tango na bandi pe musala ngo c'est comme si na sala ngo liboso. OK, maman Naomi a sali combien d'années na groupe Muyombe Gauche? Ngana sali 23 ans hein? Donc avec 4 années yango ngana yeko tsika pe théâtre. Il a 24 ans d'expérience na monde ya comédie. O gagné nini depuis Ozala et pas Muyombe Gauche? Bon. Et ça passe hein, mon tour na il faut qu'on a répondre. Na gagné et l'autre côté. Et l'autre côté, il y a et l'autre côté et puis yemo comme Muyombe Gauche azawana. Azoyeba ke mwana wana tia longa na maboko na alumina elo côté. Futa mate. Ko futa ma comme tel bambongo ngo o isa RDC bambongo ngo yebika andinga ezalela kaka bako peso producteur akopesa bino bon. Sponsor biso ba producteur lokola ba bralima bambongo wana soki na poche na yembo. Mutu moko soki asepeli asalela bino moyo osalela bango moyo eloko moko boye osali apesi bino mbongo apesi yo tamusu $50 tamusu $60 c'est tout que ko futa ma na ebité bande ko se retrouver te na banda kité to banda kité soki na lobi na ezanga moko mais to banda ko se retrouver te mais na koloba boye
ba oyo babanda ko se retrouver bazalaki na ndenge na bango banosala musala mais ngai nazalaka soki na osala musala esi nazongenda ko epananga donc ko se retrouver na yebi te tant mosusu toko voyager moi mukie bon lokola nazalaka na komaka vice présidente ya groupe wana bon mbongo nyonso eza na maboko na ngai soki ayebisinga sala bosala boye donc nazalaki na souci mingi ya bandeko na ngai oyo babanda komona 100 francs te avant nga nakoma mokonzi donc ko se retrouver vraiment franchement na se retrouver kité. Pourquoi nous kanga meka kuna tant que bande ko se retrouver te. Merci beaucoup pour la motuna na mama omoni ezala makomia nzambe balobi foko zala mutema munene lokola moloni alona kambuma na elanga c'est la ka kinombule yambo enoka biloko ne poli bongo sibanongo eboti nzambe apesa mutema munene ya ko supporter likambo mbotangu tanango ekokaki natika ki pe groupe wana na sens wana donc na bana ko muna na longwa na kende sukuna na bandela kana sala botika ka tovana prévenir que tozalaki na Tony Ali tokendaka na nani na propagande ya mutu moko mukonzi moko bona mboka na biso ona kotanga kombote to montaki groupe wana biso misato e kokoma na ba 1h du matin bala musingai kambeli yaka biso to moni moyembe ko shosa kana biso photo sala groupe ngana munoko na ngana lobi te ya toko sala te lokola to vandi boy to sala pa na ye to supporter kaka po déjà to koli na biso ezalaki à 2 reprises makamone sala mela kingai ba réunion wana tangu biso to zongi kichasa biso nyastu un mois après ndeko ali alongwe ngai Naomi na kende ko bondela ali po azonga to zala kaka ndenge to zala ki wana apesanga ba raison na atali singai Tony ay kolomba ça fait mal donc na tikala ki ngamoko na remonter groupe ya Muyombe Gauche à 2 reprises. Première fois tant basanta bambonge balongwaka na tikali ngamoko na ba kimbokoto batu mususu ngai moko na yeko zo susu batu mususu na remonter groupe. Deuxième fois tant ba ali ba ko kendi wana ndezaki aliwa donc par jour akobenga nga ata 20 fois na omi ndenge ni yazo kansake nga pe na ko kende na yebisaki ezalaki me papa nga na ko tika ote et tangu na monaki ke na luki bango na bondeli bango ba pese ba raison na bango mususu pe bazalaki pe bango bazalaki pe na raison na bango mais na yako mona kotika ko bandela ka suna ba troupe mususu na bana mona ngo vraiment bien te yango wana nde na lobaki ke non natika na ko tungisa bango lokola bango ba pousser ba raison na bango natika ko tungisa bango et puis na vandaki nanga na umelaki na koma kutuna problème na bandeko nanga wana ti na ndenge. Voilà, maman Naomi to beta ma solo to ko tambo na biso tozo continuer tozo évoluer na émission na biso siko maman Naomi pour na nini tout le monde na ba acteur ya ba groupe mususu ba commencer ba nzonzing moi acteur moko boya koya asengi ba acteur rebelle ba recruter bango ba suivre bango ba sel ba nzonzing ba se retrouver à monde peut évoluer to comme internet et comment ko évoluer tellement pourquoi bino bolekaka na ba théâtre nzonzing wana te et puis pourquoi bolekaka na internet te Muyombe Gauche mutape kisaka bino to ndengeni bon kolo basembo eza Muyombe Gauche mutape kisaka Muyombe Gauche bana kolinga te Muyombe Gauche banda ko linga te to kende ata ko monisa elongi na groupe mususu alinga ki eloko wana ata mukete nzonzinge makaba internet et tout alinga ki yango te donc to zala ki lokola na esika moko boye raison ezaki ni raison yemtayebi biso to yebi raison te okobenga ata baninga na mususu batikala na kata groupe Muyombe Gauche raison to yebi raison te eza makamna ye en tout cas linga te alinga kate kutu ata na répétition ya mutu soko ayoki yo oza na problème sérieux donc abana olinga te tu veux qu'après que ceux qui actrice moko à côté na groupe Muyombe Gauche il faut les canons naé dans le sens que aux anon moi si naé est-ce qu'ils a vrai merci na sepe makasi na motuna na mama omoni mutu na mutauta na famille naé na koloba na za mosa liboso te et puis na banda ko séparer Muyombe Gauche makasi na bana sepena Muyombe Gauche makasi na sens que soki abimi na mwasi et que abandiko bima supposons na mari tango akoya kolinga Charlotte abana ko betele sola mari oyebi mari nga zaki bwete nazaki boye nzambe na likolo azo kanga e ye moko pe ayebi na bandeko na kata troupe Muyombe Gauche bayebi na tikala ko bima na Muyombe Gauche te yango pe na zaka na profiter ngai eloko bana osala nga passe vraiment na groupe Muyombe Gauche nga na kobela naza na ordonnance mutu musoko ya na ordonnance na ye
akopesa ye mbongo menga akopesa te Dieu me voit aopesa nga te mukolo mususu na ndenge tokoma na ba problème na ye na lobango na misu na ye voire même na misu ya mosala nzambe moko na mboka na biso tango akende kosenga mosala nzambe wana bondelanga na yebisaki ye avandi wana nga na vandi mosala nzambe avandi place wana na yebisi mosala nzambe papa asalaka nga boye mpo nga natikala kozala mwasi na ye te ngai mutu nateyaka Muyombe Gauche tozosala na liloba et puis nayebisa Muyombe Gauche na misu ya prophète Konde Paul Dominique na mama Safara tango tozosolola nayebisi bango mama Safara papa bomoni Muyombe Gauche oyo asala nga Muyombe Gauche anyokola nga mpo nga natikala kozala mwasi na ata na seconde te moko te donc c'est pour cela nazalaki ata na avantage moko epai na ye te et puis koya kotala nga quelque soit nga na problème ayaka kotala ngai te mais ba oyo ya ye akokende na ye donc na sens wana donc c'est vrai kazaka na basi mususu na kati ya groupe wana etalinga te nazolobela oyo ya Naomi wana etalinga te nazolobela oyo ya Naomi c'est tout. Ok, maman Naomi, on évolue. Mais maman Naomi, vous avez quand même dans le groupe Wano Koé, bah moi bah secret mususu. Pourquoi Muyombe Gauche na nini comment dire na théâtre na nyonso oya salaka rôle nae ezalaka kama mbaki ndoki. Azalaka ndoki. Ayebi makambo ndoki yango ndenge nini expliquer biso nani. Mama, koyeba ndoki na yebite soko tuni makambo Naomi. Soko tuni Naomi pour ne jouer am ta mabe peut-être on expliquer yo. Mais pour na kindoki ya Muyombe Gauche ndenga jouaka libanda ezalaka kati te na yebi na ngate soko ezalaka ndoki yango ndinga kosala kama makambo kindoki na yebi te na yebi na ngate soko sala musala. Maman Naomi toujours évoluer sikoyo siko to reposer ba question o e concerné yo moko maman Naomi o to le bela biso que oza sous na groupe Muyombe Gauche te o sali groupe na yo. Bon. Question au fait na tout nango hein parce que outi pas maman moi monter maman lamu makasi y pas lela yo fort maman nono vita Holanda biso depuis quelque part kana kata ville à Kinshasa pesa biso yana o tuninga nini soki au sali groupe na yo nazoka moi vraiment Kinshasa ezolekelanga batu bazo ya tina ndaku maman na omisala groupe na pareil que tout moyen satin maman na omisala groupe bonga penza nazalaka pena na idée wana te c'est pour cela na umelaka na groupe na Muyombe Gauche pour nazalaka pena na idée ko sala groupe te mais eloko sepeli singa makasi Muyombe Gauche donc oyebi ke mama Samata natangi kombo ya Muyombe Gauche sous lelo natanga kombo wana te na linga ko tutele karanzela nanga nazo sepela makasi po abimisinga na monde alakisi monde ke soki oyo alingi kozwa Naomi azwa na ye po aza suna trop na ngate soki ezalaki ke makambo oyo elekaki ndenge asavonaki ngai te bato balinga na sali groupe balinga bayeba mabe na ye te lokola ye moko abimisaki ngai na ndenge afingaki ngai na ndenge ejiriaki ngai ye moko lokola abimisi ngai nakosala groupe eza problème te mais nasali groupe te tozali ngai na moninga na nga oyo towutaki mpe epa Muyombe Gauche moninga ngo kombo nini tokoyeba kombo na Tony Badi Banga na pesi mbote kuna ata sana ata ekoleka na poto mais lokola to mesana ko sala boye na sali kaka boye bo sali groupe ango bosi bo bandi ba tournage ezoleka na ndenge nini et si to bandaki déjà ba tournage déjà toza déjà na deuxième épisode si to sala ki déjà OK ezoleka na chaîne nini ezoleka na Africa TV TV de quel jour à quel jour parce que batpe ba Holanda yo balinga coming bana posa Holanda parce que ba mona kopeli susute na nde ba banda ko Holanda pa Muyombe Gauche ba yeba désormais ba Holanda wapi bala na Africa TV lundi 21h30 et puis bon au mususu boye bango après voilà au mususu boye bango après c'est donc maman Naomi on continue on évolue mais maman Naomi olongwe pa Muyombe Gauche ebisi biso pour na raison ni hein raison nini celle que olongwe pa Muyombe Gauche yo muto umeli boye mama Samata sa papa nanga quelque soit mabe ezali bosoto ya papa do bolumba papa biso bana photos zipango eza ba réalité moko oyo ye moko kutu na télévision atikala koloba première chose o nga natikela kité pona sala ki inane et demi na bana ko jouer du susté mais
aye kolobela kaka makambo ya lokuta ebemba masamba aza papa na ngai likambo wana alobaki wana na bombi yango epi na bateli yango poto koyaki ber ngana mwasi na ye oyo mama ya bana na ye ngana mama bana na ye wana bolumba papa tozipi yango elamba mais siko mama Naomi ye azoleka na bitando bike azo finga yo lobi ndenga alekaki afingi yo siko bato bakoloba kaka ke yo muto za na faute mabe eza ya mama Naomi poni yo zo bimisa ete fo koloba ti po soki ye aza na mabe biso pe toloba ke oui Muyombe Gauche aza na mabe non naboyi te nga na koloba ti ezalaki na bandeko ebele ntango émission ya Muyombe Gauche ezoleka ntango kaka ezoleka bandi kofinga nga mpo asalaki émission mobimba mpona kofinga Naomi ngai kobana na longwa na groupe wana nasali inane na bandaki kotala télévision te mpo nazalaka na pasi na motema na oyo asalaki ngai alors natikelaki ye Nzambe nde mutu ajuge ye loba na biso likambo asalaki non o wana nga na koloba te mais Nzambe nde mutu ayebi mais oyo nga na vandeli penza ti nasalaki inane edemi na longwaki na groupe Muyombe Gauche te natikala kolongwa te nayebai kaka ke Nzambe akolakisa ye vérité ya makambo mais oyo esali le jour oyo nga na longwaki groupe Muyombe Gauche mukolo oyo ye alekaki na télévision afinga yenga nde mukolo nga natikaki groupe wana ezalaki problème te na kati ya bato bazalaka mibale misato ngai na masamba azalaka ami na ngai ya kati e groupe Muyombe Gauche nyonso bayebi masamba akufai mardi nga na ye kokenda matanga jeudi grande sœur ya masamba ya lot abima na ndaku na ye kogangela nga Naomi masamba na morgue yo olali na mbeto na 2 jours donc elingi eloba ke nazalaka famille e Muyombe Gauche na batu na ye nyonso akati ya groupe na ye bayebaki ke Naomi azalaki moko vraiment intime ya masamba ndenge nazalaki na mbunge na baya Tony alors kokoma ke ngai nde mutu na donc c'est ça passé. Voilà, vous comprenez donc maman Naomi azani mwana ndaku donc ce n'est pas la dernière fois toko zonga ka lisusu toko luka ka lisusu ka rapoto solo laka. Maman Naomi toko moke na biso na suka y émission na biso. Est-ce que maman Naomi po na yo théâtre na biso ezo évoluer ou pas? Bon na mboka na biso ezo évoluer te hein. Na ni ezo évoluer. Mboka na biso tozo évoluer te po ba konza mboka na biso bango bakipala bango biso te. Ba konza mboka ba mona kaka ba musicien bamonaka ba sportif donc ba joueur donc biso vraiment ba tout sali biso ba théâtre donc toza et le côté na kati ya mboka o il faut nini pour évoluer il faut ba kondiana ba sala nini mais ba kondiana il faut ba sala contact na biso bango batika ka biso musika lokola eloko moko boye biloko moko babwaki na fulu ba biso pe toza na ba kondiana biso ata bake kuna eloko moko malunge sala maate vraiment eza mawa mingi pona mboka na biso ba considérer biso ndiki ba considérer ka ba joueur ba musicien ba sportif tout il faut ba considérer pe bato théâtre. Maman Naomi à part théâtre sala ni maman Naomi aza couturière otonga na ndaku oza na atelier bon natonga mingi na ndaku et puis na bandako na sala pe mwa makambo nanga. Voilà, maman Naomi alinga kolia nini, alinga kolata ndenge nini. On eza question uti pa maman mobo oyo yebi na bombi kombo. Maman Naomi aliaka pondu mingi ya mai na farine bakalingi pembeni na fufu. Donc wana penza sikoso tolobi ya mboka na linga mingi pondu madesu mafuta moi esala moi rouge le kamwa mke. Donc voilà. Voilà tout ce qui va pour la hello. Maman Naomi, moi liloba moko po na chaîne oyo Kuli Media Télévision. En tout cas, liloba nanga ezali vraiment kende musika kende penza. Chaîne vraiment le kola ezotala makasi et pardon makasi penza. Donc Nzambe penza apambola ngo kende musika et puis nazo pesa mbote et pas ya grande sœur nanga. Maman Françoise Vita Matanga. Maman. Oza maman. Et puis bana nanga bazakuna, ba chéri bazakuna, ba Ouiji. Donc bana ebele batana singi, batanase, ba Martin Ngimbi, ba Papi Ngimbi, Atanase Lusala, donc ngoma petite sœur azakuna, donc bato ebele et puis Mado Mundeke na Orline
baza kuna donc mbote na bino na mingi nalingi bino koleka fete sa bonne année boza desite na ko sepelisa bino makasi boyebi ke Naomi asa mutala mabeti mutuna nde bosa ko tuna nga Fais un numéro de contact maman Naomi pour pas contacter. OK, le numéro nanga ezali 0 89 99 29 722 89 99 22 722. Voilà, merci. Aussi, cette émission a mis sur mon lelo. Nayamba qui donc pour Nabino, maman, Aza, maman Nanga, maman Naomi Matenzi. En tout cas, merci beaucoup, maman. Dengo répondre à l'invitation à Bisto. Na pesi sous merci, bona balandi nyon so ya cool immédiat télévision. Na ba o bazo continuer ko s'abonner. En tout cas, bo continuer les sous ko s'abonner massivement. Na pesi mbote boye. Na maman Françoise Vita double brassard depuis les États-Unis d'Amérique. Na bo sanité ba vita nyonso. Na moni sou ba o ya nga ya kati. Maman Nini Atom Yoka a motema ya Eloge Yoka na moni pe susu maman Alice motema ya papa Tony Makonzo na bosani pete ba oyanga lelo tukanga no steka ba oyangai ba bébé nanga Nisi Mac Anemone Yoka na oya motema elle je l'appelle la princesse Kyria Cham. En tout cas des gros bisous et aussi à mon mari mon très cher mari le docteur Grace Chamba président Maona ne simbite voilà de la part de maman Naomi apesio bambote belé président Mao. En tout cas ngana komi na ngana suka na pesi susu merci na o asana sima caméra azoli bino babilili kitoko boy. Lui c'est mon tonton Pichou Ilonkolo en même temps Montréal. En tout cas merci landengo sali biso ba bien boy. En tout cas ma futa mingi relobeza te quoi. En tout cas je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de cette émission Congo News. Bye bye et à la prochaine.